Tokotala CGTV, maman CGTV, na papa Michel Mayabou CGTV, CGTV, Africa CGTV, na Europa ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse CGTV, Tokotala Mtamtazana banzela na ye. Soyo mutakufi ezaka bata théâtre te. Ngapa na koza na tamboli na nga na banzela na nga ekanginga na kei. Te na opes exemple. Na opes exemple. Yone sikote pour tala na posana. Donc eza bongo. Donc rock ni vraiment oyo bo joie na pululu oyo marka vraiment oyo au santa vraiment que pululu la joie. To saka filme mo makila na ngai. Makila na ngai to zaki bana ntsakala. Tozaki bana moko ba désordre bantsaka na basala makambo moko boekala et kozwa biso bana donc pour lui joie na façon moko l'air assisi pa na dona seka na scène l'air assisi na PCMBO producteur ko komo silikela nga gabeni na ngolo ko jouer ngate boyo dona seka ya kosaka na te donc abimisaki makasi nenyos. Oui, toyoki ebele par rapport à liwa pululu prendre otoyoki to balobi ke non doka ki pi mo interview à ndeko moko comédien lokola yo tokotanga kombo na été alobaki ke na pululu ba négligaki e ba bwakaka e ba comédien ba négligaka e yango et ça comédien négligea mutu te et ça like azonga sima parce que comédien nga net na za boy comédien négligé na ndé ponga mona comédien bo comédien négligé na ndé nga za comédien négligé na ndé lobanga mona c'est négligé non atiaki qualité pululu trop de voyage ezako leke minga ko kene point no asali 2 ans ko kena ngola sali inane akebo ya umeli lego esa mabongo bato ba bosana yo maleme donc il faut ça l'effort ozonga ngapa na voyage mingi nako voyager na ngana umeli mais non lena oyana osala effort na koti na zongi c'est ça souvenir malamu o na ticket na ngopo na Chico Pululu ezebele mais oyo na retenir na retenir lokola souvenir eza ba conseil o apesinga récemment donc on dirait ayebaki ke lelo ça na été donc ba conseil na yoana et puis expérience scénique. Déjà, on a partagé les mêmes scènes plusieurs fois. Na Zouaki qui est important parce que Oebi Chico Pululu déjà artiste expérimenté, donc voilà. Et bon, moi makambo ndenge mosusu obite wana nde nakoko copier te atande tolobaka nde yo loba solo oyo lobi papa yango nde boye moyena loba ezate po et mo tongo loba ngo esala nga bien mais na préféré o loba ngo na ndenge loba na scène penza kanga dinwa ku yo lingi na loba nini oyo na sepela kinango te tango ye azalaki na bomoi ye moko azalaki koloba kanda na ye ezalaka lokola bolitz moko ya soso wana na lobi na bino na lisese eyaka noki merci beaucoup non autant vraiment ebele te bo comprendre que bato bazo swaka ebele hein dans na tikié akinde pe na baninga basala mo interview merci. Okay, bonjour Mobik ici. Ouais, bonjour, merci. On a morga cinquantenaire awa Chico Pululu azaki nani pona yo. Ouais, Chico Pululu azalaki un bon partenaire, azalaki collègue ponanga donc voilà. Témoignage ni ongoza malamu pona Chico Pululu. Manière na ye reprocher mutuna scène ils allaient vraiment différentes. Na batu belé. Donc si faut à bakisato à longolelo moko par rapport à scène en tout cas à une manière mon boy donc dans ça là on peut au moins ma que élésé na ngoyote kende za la moni mutu mususu alo banayo tellement moni bat basé belé alinya lo bapo tant mususu a comment mon condi soki ndeni mais vraiment dans ça là avec ba manière mon boy je sais pas
ndeni na kolo bango. Ok, mobiki ici bato nyonso baotala biso ba diaspora liwa pululu ebete boti bino mbutu mbutu na ba diaspora en tant qu'artiste musicien et comédien un message nyo koko lancer. Eza message à paix, eza ka message à kimia, c'est vrai makambo komelaka biso batu. To limbisana ndenge nzambe asengaki biso na libondeli na ye limbisa moninga lokolo linga yo pe balimbisa yo. Donc mutu azangi mabaza te toza biso nyonso ba congolais, union fait la force. Congolais toza na temps ya rolingana po to tombola culture et puis écolo na biso. Voilà mobiki solobi très bien, l'union fait la force. Apparemment bolinganité mundela lobi. Oh ouais, apparemment bolinganité. Question na ngana tuna yo bolingona bino komaka na morgue soki mutu akufi nde boye ko like ça ba tapage na bino na morgue awa to landaka bino na ba micro na ba caméra mais tant mutu azana na bomo assistance ezate. C'est vrai eza musala no sala mais moni kolinga kocha émotion tetango sa musala. À comprendre déjà koloba batu bae tapage tozano awa tapage moni wapi oyo moni mais non oyo komaka tolobela siko to na morgue cinquantenaire tapage nde yo moni eza boye tapage eza wapi tapage eza te. Faut pas koluka kopesa impression mabe na ngonga batu bazana pasi comprendre bato bolanda biso bango pe bazana pasi. En tout cas faut pas koluka ko mélanger émotion par rapport à question na bolingoka na morgue te bolingo ezaka na morgue te bolingo ezaka na morgue te parce que oza omniscient te omnipotent te omniprésent te pona oyeba nangonga o ezala morgue te nani aza wapi nani osala nini et elingelo ba pete ke tangu nazana ndeko aosunganga na likamo tonga na osungi na likamoko nazwi numéro na téléphone abengi talanga awa ba osunganga moni bilo mususu toloba ka te pona loba. Donc eza image ya bisonde et qui m'a bien. En tout cas je vous en prie bolingo ezali question na tunyo donc nazana envie a tolela nde pululu donc tolela pululu quoi. Ça bien pour na bateau pour la matanga pululu nde to bimisa matanga na mort to reposer wa puis moi mort de la fin et ça là soto longwa wa toke place des artistes batie moi combo na yo wana to longwa na toke exposant na terrain vélodrome to vandi soir to zongi ba parler pour na robonga ma soir to eli soupo na rolala et puis to prester après lobby to yo zonga pour na koyingela pour na koketika yo quoi. Mais ba lobby ba kulu na kitambo ba okana bino ba artiste ngala nazala kuna chaque jour natikolo mona ba kulu na ngote bana kitambo ba bien do ba intellectuel do mambwana o biloba loba ngala okenda kuna ngala ya enquête fait pas banane na ngai na mona ngote kana banga so na yeba o yamba ngai er tu na prestara donc ba o yamba nga elo mama be kuna te era ba biloba loba batunde ba loba ba les on dit po ba bi ba kana bino ba na mawate bo le la pululu te ba lobi ba bilo moebe na famille beaucoup fait la te ba yo beta père Alec na bana quartier mais comme il na lié matanga ngo ba beta mo père Alec ngote eza na ngo ka bongo mama mokiso la ndiango obeba na batevele mais avec bino bossa ba biloko wana niveau ya des autres o balingi bamemela matanga bina ngande muto na tiaka kimia c'est le pasteur nakopapola na des autres epuis napekisi na bahypocrisie napekisi mpo nayaki déjà depuis kala président bina file nasali oyo nyonso esengeli nasala natie kimia mpo oninga koya kokuta des autres bitumba makofi awa bambeli bato bazotia na bapota metango kaka na komi na lobi kimia baningi bazwa ebembe baki na otia na stade nga lobi te toke velodrome oyo na lobi yango basaleli nasali oyo na ye tanke paster tokutana tosangana tokoma bomoko tolingana makasi donc oyo mosusu wana na se ya kozala artiste eza te ezaka l'amour makili ekutana tozaka bapure nde ezala kaka bato baza ebele biso nyonso tokozala ensemble te yaka na moko mibale omona makili esimba donc azali mpena moninga malamu mpona ngai. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Monsieur. Est-ce que vous allez tellement Toyamba, corps Yandego Labiso? Merci. Protocole, sécurité, Béline, encadré corps, s'il vous plaît. Béline, voilà. Protocole, sécurité, encadré corps. Tessengi. Hey, papa Zola, on ne va pas exposer la même, pas exposer cercueil, s'il vous plaît. Sécurité, voilà. Musique.
Malende. Après qu'on quitte la sécurité de Sengi, espace à podium est à la vide même. Voilà, merci. Là, nous venons d'exposer le corps de l'artiste. Et ça a été Kinasuka. Bantouba régalé ma place. Voilà, tout continue, tout s'en va. Artiste comédien Otari Ozongi. Le président d'Elta Force. Le président Kalem. Soudiata. Matan Siala. La veuve est là, vous pouvez saluer la veuve et la famille. Le président Pastor, Pédé Nana. Je vois maman. Je vois un commando Bototé. Je vois, voilà, le président Godé Babata. Je vois notre frère de la fondation Fokalissa. Voilà l'artiste Omelette, merci. Je vois l'artiste, voilà le président Massa Sika Bamba. Est-ce qu'on peut changer le niveau à ma caméraman? Est-ce que 10 autres vont matin? Tu stopper la loi là. Merci de ceux qui sont président Gabi, ping pong. Est-ce que Bao Mazali va quitter? De 10 autres va matin. Merci à l'artiste, je vois Aïda. Merci d'être là. Odette, merci. Je vois le président Pupli. Voilà l'artiste Poupo du groupe Lisbon Fondation. Voilà, je vois ma vieille. Le président je le vois. Merci merci d'être là, merci. Maman Anita, la présidente, maman Anita. Merci. Voilà les artistes, ça continue. Papa, où est le champ? Je vois douler du groupe SIPA. On va chocolat avec le groupe Oasis. Voilà, les artistes continuent de défiler. Après les artistes, tomber la si contente entente.
Voilà 10 autres et après. Voilà, les 10 autres peuvent, voilà. Voilà, nous continuons avec le recueillement des artistes comédiens. Là, c'est la voix à Pouloulou, la hommage à président sans souci. Parce que nous, les artistes de Berlin. Voilà, l'artiste va démontrer Ndengeni de Bazaba to ordre. Ce qui va passer, c'est le fait, ah non, ce sera lui vite que va dire rapidement. Merci à l'artiste Belinda du groupe Sinark. Voilà, là je vois l'artiste Amour. Ça fait aussi du bien dans ma fanatique, mais on artiste à la bago, calmement, on va voler là, la famille. Je vois l'Onigisa, 7e bagarre, 7e étage. Merci au président Sam Lumbai du groupe Le Grand Congo. Voilà, le président du groupe La Boisson, voilà. Voilà, là ce sont les artistes comédiens. Les artistes comédiens également. Ils sont en train de défiler pour rendre leur dernier hommage. Merci de votre présence. La délégation Brazzavilloise. Merci d'être là. CGTV, CGTV, ma maman, CGTV, ma papa, Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et